On a passé des bons moments ensemble. Et personne ne peut venir au Kaboula Bolingo facilement comme ça. C'est comme si j'ai été ensorcelé. Kobimisa, la bimisa, la pesa moto. C'est de l'ensorcellement. C'est l'ensorcellement. Nous sommes tentés par les diables. Tous les quatre coins du monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis votre artiste. Je reste tel que je suis. Je reste tel que je suis. Là, on va conseiller la vie. Et puis, nous avons la bande de Kobalobi. Boto bandiam déjà été mafuta sikizali bien la grande dame avec un grand jet kana cadre actualité to lisusu lelo kopesa basango bandeko kopesa toli ndenge to mesana bandeko moto zo continuer kopela na communauté toyebi il y a plus ou moins je sais pas 4 jours et indaki na mamba dudu supu awa pour bato bayebi la vraie histoire te eloko nini eleki to mpe eloko nini esalemi nalandaki live ya Juju Bio bazobenge Juju Supu donc chéri ya Dudu Supu nalandaki live na ye bandeko nanga na ndenge bandeki kokatana donc soki kosala émission na ndenge nazala mutu ya liboso bandeko bino boyebi makambo ebele trop surtout biso bamama bana bato bakayu en tout cas tozaka na YouTube te ya kosala nabimi mpenza l'échec batutu basali bazwi matière nazalaki bandeko na live wana na enregistraki même live wana une bonne partie kaka mona kosalela bino na kotiela bino certainement bolandi introduction ya émission oyo boyoki azoloba na ebandeli eza Dudu Supu oyo artiste comédien bandeko eloko nini eleki eza ntango mamba Jani ebimi ntango liwa ya Jani ya bato baya eyindi ye labrindo bacomédien bazosila Juju asalaki mpe émission mpona koloba ke ka système ya artiste en danger te oyo mpe asona mchaka Congo soki chaka Congo soki chaka Juju mpe ayaki kaka na système ya artiste en danger to perdre Jani toya koperdre mpe Dudu bandeko Dudu azovivre le pire kaka ndenge Jani avivaki bandeko c'était ça eloko etumbi Zaire sikoyo Juju ayebi ndenge nini ke Dudu Supu mwasi azonyokola ye na ndako bato bafingi Juju alongwa kuna bafingi epedula yo ngo boma libala batu bandeko nzoka nde mwana mobala batu te azoloba makambo en connaissance de cause parce que y a une liaison nayebi te so bocheka na introduction on a tieli bino nayokisa bino ngo susu ozala malamu certainement boyoki bapropos ya Dudu Supu alobi boye boyoka yango ezaka juste moi 1 minute pour comprendre très bien Dudu va nous confirmer et on a passé de bons moments ensemble avec ma femme. Voyez vous-même Otanasima, on a passé de bons moments ensemble et personne ne peut venir au Kaboula Bolingo facilement comme ça. C'est comme si j'ai été ensorcelé. Ok. Kobimisa, la bimisa, la pesa moto. Ni kobimisa wana ezokanga ma pose eza wana nini yango kobimisa nini? Kobimisa mutakala. Bandeko na ngai bolimbisa nde na oseka mamusu eza koseka te et puis eza ko eseke koseka ya koseka te mais ya koseka moko na kanda na mawa na licho na mamu nyonso na kati. Dudu Supu nde bavandaka na mwasi na ye wana. Dudu Supu selon Juju mwasi ya Dudu Supu akoma na mwasi ya bana basi ye mo Dudu Supu akoma mobala bana mibali preuve ye na Juju balingana bakoma mwasi na mobali alakisi ba message ya ba conversation ba transaction
ndenge bana kotinela Doudou Soupu bambongo bandeko bafingi juju bakongole bafingi juju mpona koloba ke aza lokuta olinga boma libala bato nde yango bomoni akatanaki ayaki na live wana bandeko. Moi j'ai suivi ces live na suka je crois tant na koshite na kotiela bino mwa morceau moke ndenge ndeko mwasi bandeko pe na kosala crise na live bandeko nanga j'étais là. Juju asalata plus de 10 minutes à oloba te. Asalata plus de 10 minutes à oloba te. Crise amela mai mabe wana nyoso nini bolingo ya Doudou Soupu na kanda na kibombanda na kati. Juju asali émission mpona koloba ke Doudou Soupu aza en danger. Moi c'est anyokolaka ye. So batiki ya kokufa ndenge Jani akufaki. Kote mususu azolinga sauver artiste ou encore bolingo na ye en même temps parce que naki bombanda te nyonso mu ekoti na kati wana parce que bino boyebi mambango ndenge ezalaka ti. Voilà. Tango eloko wana eningisi Zaïre. Nde Doudou Soupu va réagir. Bato babanda kondima te balobi ke Juju akosa parce que Juju alobaki ke so botie tembe na obalancer mitakala. Basiplier ya kosiplier po atia na se. Siko ba Congolais lokola baza basantu Thomas balobi rien jamais. Live bomonaki Doudou aya kosala. C'était une façon ya koatténuer tant azoloba na bino ke ngana mwasi na ngato bana o viva bien muto ko yaka kabola biso na facilité bo été. Et ngai moni voice na utu ko yokisa bino sukoya. En fait Doudou est en train de confirmer que babiloko ya tinda wana azaki envoûté. Azaki envoûté. Bandeko nanga mambo za le kala communauté oyo que Dieu nous aide. Les amis, pour na expliquer bato bo comprendre bien. Ezaneti mwasi mobali abala, OK? Ana likango libanda, mo atonga mwasi na ndako epa likango biloko wana ezalaka nango. Toyebi biloko wana ezalaka nango. Surtout so mère apala za muto ba ciseaux. Tango okende kuna bazo servir sans problème. C'est normal à kotonga. Abi ye kutu kuna kutu. Kuso na ndako mwasi alambaka difficilement to alambaka te kuna ba olambele ba fufa minene. C'est normal à kotonga na ye. Mais bandeko o esali somo na likambo ezake mobali ya ndako atindaka mitakala ya mwasi na ye ya ndako epa likangu na ye libanda. Siko awa likango ngo ya mwana mobali bota niveau na ebite so bo réaliser likambo gravité ya likambo. Doudou Soupu atinda mando tindela Juju mitakala ya mwasi na ye ya ndako na ya ye moko Doudou. Tant à c'est pour confirmer que aloba na bino qu'il était envoûté. Donc babilo kwana asala ki on a c'est envoûtement na éviter so ba comprendre to pe ba marambo nyoso ba makelele nyoso même bato ba sali ba live si réellement ils ont vraiment compris histoire ya Juju na Doudou ndenge zali parce que ça na bato bele ba fingi Juju soit des azo kosa et tant ou yemoko Doudou Soupu ko sala émission. De place bato bele ba comprendre que et a serré makambo. Donc il avoue avoué qu'il était envoûté en faisant ces choses. De Juju ndenge zana bandeko niveau katanela ki na live bozo kango na sango. Ba bengi bandeko nanga en coulisses. Ba bengi hors caméra à huis clos pour ba supplier atia na se parce que Doudou alobaki olingi mama nanga akundanga. Donc Doudou alinga mi boma. Haibisi Juju soko sali eloko yonga na kufi. Et Juju azaki prêt à salango. Pourquoi? Parce que tant nga na landi live na ye alobi boy a bannir compte na ye TikTok. A bannir compte na ye po ayebaki déjà que non eloko wana etumba Zaïre ya ndinga mukete. A bannir compte, non seulement ça. Donc, à ce qui vraiment, bandeko nga na live à Juju babete nga li solo te. C'était tellement sérieux. Na bandel to bano on est ba blague. Boyebi ka bato na nde bazalaka. Mais après de réaliser que non mambo za minene.
bandeko na nga bota niveau communauté oyo makambo ezokendela do niveau ezokendele ntina niveau mobali abala azalaka pelula sikoyo azozwa mitakala na ye azotindela bambanda ya mwasi na ye ya bapelula libanda bambanda ya mwasi na ye ya bana mibali mpona nini ta nyonso wana mpona lokoso ya mbongo bandeko parce que juju andotindela ye bambongo et juju a bien expliqué amache bamote ntango ofinga bandeko ya dudu alobi ndeko na bino akoma kolinga baninga mibali mpona pasi bino boloba te mpo nini lelo nde bozwa koloba bandeko ya mawa selon juju dudu supu akaba mwasi na ye na honorable mwasi ya dudu abimaka soki na député moko basombela ye bajipe donc mwasi moto asalaka lwa na ndako parce que ye nde ayaka na mbongo dudu alata jipe na ndako parce que eloko ezalaka te aza na mwa dire te nde ye moko mpe dudu yango moko kelinga bandeko nanga mambo eleka na communauté oyo nayebi te na nkele na soni na mawa que le Seigneur nous aide. C'est triste les amis, repentez-vous car Jésus revient bientôt. Bokonza likolo le royaume de ciel proche nzambe na ngai o abomination abomination bandeko na kotiela bino extrait ndambo ya ndenge juju azokatana na makambo oyo enregistraki na faire ba 20 minutes mais na kotia ata 10 kaka mpona émission eza molai te. Les amis, c'est honteux. C'est vraiment une honte oyo elobaka bakasayen mambo ezoleka na communauté congolaise bota à niveau ntango mura ye poto asali balive moko boye bandeko eningisaki Zaire tosalaki mpe baémission je crois Rémi Kovo moto ayebisa ye ke bamibali nyonso tomonaka ya respect ya kilo ya bambinga na bateatre wana babima na ye balala ye je crois eza Rémi moto moko ya théâtre boye je crois Rémi atangi bakombo ya bahomme respectueux oyo toyebi ya bamaboke tel ke bakaleb baomari bato ebele bamonaki yango eza ba n'importe quoi po façon tomonelaka bato na bandeko bolimbisanga nga te eza elobamaki na baémission na bango personne ne pouvait y croire mais koyoka to mpe komona biloko ya boye ça craint et ça somme et ça vraiment malili ça fait froid au dos bandeko na biso ya théâtre fo boluka nzambe bota nde bozokufa bacourte joie bavie mikuse etamboleli mabe mais c'est grave ça c'est sérieux babiloko ya boye en fait naozanga même na mambo koloba bandeko mobali ya libala atongaka mwasi ne libanda epa bambanda mwasi na ye do bamakango ne mobali sikoyo bamakango yango ya ndenge nini ya bana mibali bota niveau sikoyo azwaka mitakala ya mwasi oyo ya ndako atinda ngai ye que le Seigneur nous aide. C'est grave soki juju atie na se bandeko eza parce que eza na bato babondeli basiplie balobi nakenda yango bongo te azalaki akokatana alobi soki kaka dudu amekosala live foin ayindisi eza mawa mingi nzambe asunga biso communauté oyo nayebi te niveau mambo ezokendele oyo que le Seigneur nous aide. Les amis toshite na enregistrement ya ndeko na biso bomona nde abanda kokatana na live nde abanda kotomboka ntango aza koexplike mambo ya bolingo na bango au fait ye eza jalousie ya bolingo bino boyebi soki mobali aya na mbanda to na mwasi ndenge esalaka no so yo mpe bozowela ne bord moko en fait problème ya juju ezali na kati wana sikoyo otala mobali yango baonyokola na bango mpe na mwasi yango aya kokufa neti jani nga naza ngai sikoyo dudu mpe kuna aluki mpe aprotege ya ye libala asikoyo asala neti akrashe na juju mama babenge juju supu nzambe na mokili wana makambo que le Seigneur nous aide ya pasi ya mao les amis tout bon invité parce que pardon nga natiki bino boyoka
enregistrement à Juju. Et vraiment, qui a dénoncé ma bolée dans la communauté. Tout le monde a dit que ma vie est à ma montée. Yo zana kata mambo, pardon. Zonga mobile, zonga moi si. Parce que vie est fou tate. Aux hommes le lobby. Et bah bien mal à qui profiter en amoté au sein d'un angle sera toujours malheureux. Dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus. Il soit capable de combler la vie de tout. Pas na bomo ito pe na motema na yo. Aux hommes ya salité to ya masumo. Ata ape sur 20 millions au sein d'un angle de onangai. Et quoi étancher soif na yo. Ouf, ça fait trop mal, hein? Mais bon, que voulez-vous? Toi, quand je joue, je vais tomber. Quand je suis là. Bandeko wana Juju, au départ on croyait que c'était de la blague, c'était tellement sérieux. Nga nazali na live wana bandeko na nga. Arrête ça. Dans aucun rien. Na yedi sakio. Ki ata biso misato moko akufa. Siko yongo kufa bapone. Tina na kufa. Tina kufa te. To boya te. To boya ngalo divorce fait contre la email. Boya ki nga email ko kishinyo na boyo. Oh, possession de maniaque. Eh, jamais. Allô, Basité, à Karamite Boye. Vraiment, hein, communauté moko sourde. Ça, c'est plus que la sorcellerie, ça. Attends, bien, moi, vraiment. Donc, tellement j'ai enregistrement, les amis, j'avais pas le choix. Moi, tellement j'ai vraiment mon laï. Parce qu'on voulait vraiment savoir, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, nini. Et c'est sérieux, c'est nini. Donc, et tout le monde peut tenir à propos moi à ma casse. Et pas je vais expliquer, mon abandon n'est les canons, n'est comment n'est kenda. Donc, triste quoi. Pas si penza.
Zana mi amai. Man, de tout cela. Mi amai. Donc, et après, il y a eu des gens qui ont intervenu. Au Matawana, au bout de il y a Junior, qui arrête de faire ça. Le loso au coup, il y a perte. Il y a continué vie pour nani boye. Et à Zika qui penza ma béalobi, ou il y a Eya advienne que pourra. Et si n'en est pas seulement à vous expliquer, ma mitaka là, comment est-ce que Doudou. Comment est-ce que Doudou a bien routine de la mitaka. Attendez, je vais essayer de sauter. C'est un beau zéro. Ah, bah, on a été en pour intervenir. Donc, bah, là, on va quoi? Doudou, c'est qu'on coupe. Après, bon, on t'a dit que là, on a Juju. Donc, bah, on a Makambo, c'est du sérieux. Mambo, c'est du sérieux. Bah, Mambo, le gars, la communauté, en tout cas, il est comme au Bangisa. Et je Bangisa Bandeko. Bozoka. Donc, Ezaki sérieux, les amis. Moi, j'étais là. Je joue à la crise dans live likolo à Doudou Soutou. Bozoka. Et bah Congolais ce que bazoya ko finga Juju. Déjà on est que Juju a genre ko c'est la Doudou Makambo. Et pourtant, si ko elo on est que ça que kanda makasi ya ngwana o. Ngana ko kosa ngana ko c'est la Doudou Makambo. Ya Junior, au moni internet l'internet c'est très très dangereux parce que bah tu vas tinda au sala bongo ka bango tinda ngate nya parce que mon tinda ngate ya Junior on comprend pas comme ça parce que ça eloko ngama mutu na ya Junior a mutu ba ko tinda ko ezaki na batu na ba commentaire bazolo bane publier yango bandeko nde banda koyebisa etika kolanda bato wana kosala ngo te ntango moto abato akozwa problème ekóma na motu na yo parce que moto wana yesu il va na mokuse de quoi il s'agit, c'est triste. Si ce n'est de vous repentir et de donner vos vies à Christ, parce que on nyonso bomo na bande wonanga yana wa ozanga nzambe kozanga koyeba nzambe parce que muto ana yesu il va a kozana kutna tante ya kokoma nanu muto ba compréhendir pourquoi parce que molimo mo santu ezo préserver bomoni avantage a kozana nzambe. L'Esprit Saint Moussane ezala ko préserver biso na mabe. Ata passe yango ya ndene. Il y a des choses que tu ne feras pas. Non, moi là ma belle pété. Ça vraiment c'est finalement tout ça va canal. Que Dieu nous aide les amis, abonnez-vous massivement si vous aimez les vidéos ainsi que Dieu vous bénisse. En fait, tant on a salé un enregistrement là. Na souka ndenge ezala kaka non moi qui sont dans ce c'est comme pendant que je parlais en même temps et ben on continue quoi enregistrer live quoi. Et on voit que je joue sur le bagage, on m'a dit ma belle pète. Ah, ma communauté, j'aime mon pays, mon peuple. Eh, ben on m'a dit que la communauté on pas blague mais réalité. Tant que toli a pété le bac et Congo, na ba 3h du matin limo na carte, toujours en cas na cadre humour. Effectivement, mbogo yana kindoki. Pour m'envoyer le Congo, que Dieu nous aide. Toujours c'est comme c'est tellement grave et sérieux. Je sais même plus quoi dire. Ana baksa sonini. Bandeko boyo kinyonso. Nzamba sunga biso. Nzambe asunga biso.
Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Et moi, c'est la grande dame. Tout le monde est là. Merci, au revoir. MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.